Bonjour, bonjour, Salim Botena, de connaître Balandaka, Eco RDC Ndemakambo. C'est toujours Fanny Katale, Afia, Tchocho, Zaka, toujours Mbokananga. Na Sabino, toujours à brancher, scotcher, cimenter, bétonner pour la Rolandara, toujours émission Nabino Nakatia, Eco RDC. Donc, Luana na Pesibongo, merci à toi, Verdi Kyoka, 24 mises au point. Et pourquoi pas à mon boss, Babi, 3 fois plus que boss, Jean Chibo, Makambo. Et pourquoi pas à maman Jackie qui là, moi, ça m'a l'équipe, mon sac à Neleng. Maman Brigitte, une Congo, mon papa Willy Congo, on a tel gauche droite nazongi a 10 chamontomètre beba zibeba mon vieux. Ah, balobi, musalande na Eco RDC musalande. Anto straight, monté maya Mario straight na kata Suisse, petite sœur propre et agent Chibo Bande Makambo. Merci beaucoup na ba nyos balandaka Eco RDC ba nyos bolinga rabiso. Merci toujours continuer toujours na émission na biso o ezabongo mokona lelo se bomoni Fanny Katale ya ezabongo elubu ya bastarte, ezabongo télé-réalité te, eza elubu ya bikolo te, ezape enquête te, ezabongo émission si on parlait de toi, hein? Ici, on parlait de toi. Verdi Kiyoka, 24 mises au point. Kalaté, hein? On va parler de toi aussi. Merci beaucoup, Nabande Konya, Sobalandaka. On a le bon, on a mon famille présidentielle. Patrick Tshisekedi Maboko Bank, mon vieux Babi Maboko Bank, toujours bendé les licolo, toujours tambola, toujours Babi, mingi na base ya Fanny Katale, Abino Sonalingamino, tellement makasi. Merci Zabongo, émission Abino, si on parlait de toi, mon kona lelo, to yambeli bino, bongo, qui peka. Nessa Abino, toujours ton dans le bas, comme on est salangamba, mokelenge. Merci beaucoup à ta Verdi Kyoka, 24 ans, Nathalie Sibongo, mon panzi, nangaya boye, na mon bamoro, qui peka. Bonjour, qui peka. Bonjour, maman Fanny Katale. Bonne santé. Santé kitoko na ngolo nzambe. Ya peko sonjiko ko mobanga ngai mingi ko zongelo ko mobanga ngai. Te na obanga ote? Ya solo. Na obanga ote na obanga sanga kaka mko bimilanga premier jour. Obimilanga surprise na tongo. Ya onde kamusa. Ya onde kamusanga makasi. Yango karate. Do wasi ki obanga ngati. Na obanga ote. Ya solo wana. Na obanga ote. So obanga ngati pesanga biso. Wa moto na ndumbo zo kaka tout droit. Oya kana et tout est kota. Tu la mwanda mbwa ya rouge à lèvres. Oh ezote. Ekanga mwangate. Ezote. Bo basi misusu ba ya amona pio awa temps. Etikali dembo. Bref. Mitala Verdi Kyoka kangami. Exact. Merci beaucoup, on est à juste et ambiance il y a émission. Merci beaucoup na bande connaissance bolinga Fanny Katale afia tcha ezakambo kanga boteninga regarder ambiance nga sala na musala na nga na sala ke ambiance na émission na ngapone qui est toujours liboso. Yeah, Pekos lelo o mukona lelo toyelio eza elubu ya bastarte eza télé-réalité te eza si on parlait de toi eza ki etoye Pekos abetela biso bomwana na ye Pekos avanda ndenge nini Pekos avivaka ndenge Pekos ti lelo Pekos akoma mukolo toyebi ndenge nini te eleka ki mela sel muto ko betela biso lisolwane koza yo moko Pekos boni par rapport ya kokola ya Pekos. Bon, kokola ya Pekos ngapa mwana na ndako kola nazaki mobulu makasi. Nazaki mobulu makasi ya bitumba te. Mobulu ya baje ya kosakana kwa. Poso na bi ya bitumba omona okoluna te. Nazaki na mobulu ya baje ba shit. Donc nazaki na baje moko na ndo sana bomwana ezaki mystique. Omona na ndako na bimena ngatongo. Nazonga tantôt 17h 18h. Baluko olia me ozana ote okinde no kobeta bale tantôt na kinda kokumba na mataka bana lelo basana kate biso sirgo no zo walitaka singa kaka pa na benda litaka ekende tili kolo na kambika. Donc sirgo wana vraiment biso to ndosana ndengo wana Kipekos kokola na ngai. Pekos azwa ki pe temps ya kosala kotanga primaire na ye parce que na habité primaire à Kipekos non tout d'abord abotama wapi Pekos. Non, Kipekos aza mwana Kishasa confirmé na botama na Kine les 8 mois. Donc les 8 mois ni on se da ba anniversaire nanga. Les 8 mois et cetera. Donc on a botama les 8 mois. École primaire nanga na yaki ko banda vraiment na mission école moko ezaka na quartier nanga dans le Koloboy nazalaki na ba âge ya 8 ans
ba âge ya 8 ans nde na kobanda ba école primaire na banda classe na moi retard hein. Na banda classe na âge ya 8 ans tina comme na ba âge ya 9 ans nde vraiment na yaki kozwa moi kokoso par rapport ya maladi ndenge ya kobanda ngai. Maladi vraiment ya kobanda nga na âge ya 9 ans na kosisa subetidi wana te na ndenge to banda ko landila makamba ba hôpital. To bandila mamba ba hôpital. Histoire vraiment nga vraiment obeta mingi te. Nga vraiment obeta mingi te donc oza vraiment mutaliboso on a betelo histoire. Po ki peka na botama vraiment boyete na botama normal ndenge mutu nyonso azalaka nazala infirme te. Mais ndenge na donc inde ba école le temps moko na utaki classe na komolela na école. Nde na olela ndenge wana ba mesi bayaki kobimisa nga na zonga na ndako. Itenki ozonga na ndako na ndako bamoni ozonga avant boye pona nini na bite na yo kapanzi na nga pasi. Oyoka pandi pasi ndenge nini place nini nde na kolakisa na yo kakoto yo pasi nde bazwaki babandi ko mansengai leta babandi ko mansenga wana nazo ganga lisu makasi te kolala tongo etani ezo continuer kaka na ndenge yako continuer tellement papa banda ko sala na tisakin zero wana esenga to kendo hôpital la compagnie to yo kendo hôpital la compagnie esenga kitokota radio to kota ki radio ba yeko kotala na maladie vraiment ezate mais maladie loko les ezate mais nini kaka boy maladie ezate siko lokola maladie ezate to sala ndenge nini nde to yako zonga sondako te ozonga ndako ça ne va pas kaka non to zonga sur hôpital to comme na hôpital la compagnie na yebaka ba yako kotinda biso na ngaliema eto oke na ngaliema esalanga ndeti mutu ko bouger par rapport ya maladie o pandi ndongo bande ko lela pandi nde ko sala ke batinda bino na ngaliema po na eto ya okende kuna na panza na ba biloko misusu ya hôpital na panza vraiment ba biloko hôpital donc sorry. eloko nini sikoyo eyaki osala ke ezalaki kaka douleur wana nde eaffectaki oti na mutu? Bon, douleur wana ere malade yango eyaki donc eyaki mpena na makambo ebele ekomi kolobisanga ndeti babilobela donc ndeti mutu ebougeaka ngai nakomi koloba bamakambo nakoki oloba te na panza biloko hôpital na panza vraiment biloko hôpital ti toyo kolongwa na hôpital toyo kozonga na hôpital la compagnie ba réponse ba résultat ebimaki na kininga lema nde yango toyaki nango tina hôpital la compagnie na tisakin tokomi wana nde ba monaki wana esengaki pe bachanga sima bayaki kochanga sima pendant 1 mois na ndo zalaka na sima na nzoto 1 mois na hôpital na lamuka te ka na mbetu epu na lala na mbetu na olamuka te pendant 1 mois. Voilà, le temps au lieu que tu zonga nano, on a to beta moi mukena no ambiance ya classe ya humanitaire primaire ya kipeka peka avant makambwana e ya primaire na yo na 8 ans wana ibanda ko leka ndeni ambiance ezaka ndeni na kati ya classe na baninga. Bon. Na primaire nanga ambiance bandoza ya bien. Ambiance bandoza la ya bien vraiment vers ba collègues nango to bando tanga na bango. Mingi pe bayebinga, bayebike wi. Mazoa azaki mutu mon école azaki mystique. Andoza la bien na baninga nanga. Na tangu na yako banda maladi banda ko yatina ndako kotala nga na wasate wa koto hôpital. Na ba quelques personnes bayaka tina hôpital, bayekutanga na sima. Nazaka na sima na nzoto pendant 1 mois. Na latango lokole lamba. Na nzoto nange lambe manda kota te po sima wana elzwaka nga nzoto mobimba. Banda suka kakawa. Donc même ko sukola koto moyena sukola ezalaki te. Nango to yako vanda hôpital 1 mois eko simba te esengi balongola sima. Ba yako longola sima wana. En tout cas na zalaki kaka na position na tikali nango. Esenga eto bima na hôpital. To yako bima na hôpital.
comme tel ba parents nanga ba mona kite mwana biso azara boye te ndenge nini lelo akoma boye de baluka ki batambola partout batambola ki vraiment ba memanga place mususu ba matiembi ba place mususu na yebi kutu te na mona yango pona koluka kaka garçon ngai nazala bien mais nzambe kaka mutu ayebi esimbaki te tina lelo oyo ndenge naza lelo ndenge naza boye. Mais il y a qui arrive que après Makambouana, ils ont au moins une année, 2 ans, une année. Bon, ils ont vraiment battu belé, ils ont 2 ans, 3 ans peko koka. Ils ont na batawana neta na yeko bim hôpital, nandenge to bandako tambula na banzela bukoko. Ere yeko sila nde mutasuka na yebaka mama wana ndenge nazwa information. Akufa kasalaka 3 jours après ayeko lamuka place ayeko koma guérisseur mama wana abundana alobi bato mokili nde basali yo boye atémoigner pe bato yango atémoigner pe bato yango eto yeko mona pe oui ezalaki na esika moko to banda ko vanda nde bazalaki na zuwa par rapport ndenge nga na banda ko vivre nanga na quartier ndenge nazalaki pona nazalaki mwana mbali nga moko natawana nazaki mwana mbalinga moko nde baolengela ngai en tout cas ezalaki mwa zuwa nde moni bayako sala acte wana mais matiembi wana lobaki na okufa liwa muta mokili te ti mokolo nzambe moko akobenga nga nde yango na kokende par rapport ya bato basala nga pe boye baza susu te bana na bango pe vi na bango vraiment et comment dire bato moko mitu na bango esalaka vraiment souté donc namonaka nanga bango namonaka bango vraiment mais totikaka nzambe nde afuta bango nzambe nde afuta bango mais Okay. Mais siko après wana nde oyaki kozongela isu ba classe na yo siko tobeta mwa mkeli solo ya classe na yo tango zongeli classe ozongaki kaka na classe ozaki nango bien basalaki ata mwa komatiso en tout cas nazongaki kaka na classe nazalaki nango naekota première primaire na epembengo naekota première primaire na bandeli titi naeko matati naeko sisa sika na banda ozala kaka chef de classe ya nando ozalaka chef de classe mayele mpe ezalaki na école primaire nayebaka na 3e primaire nazwaka 3e place nasilika na banda kolela ntina ndako bamama bakama ozolelela nini nga nazwi le 3e nalingi yango te nazwi le 3e nasilika na bamesie abi na ozwi olela pwani nga te nazwaka première place ndenge nini nakende kozwa le 3e nasilika kaka na ndenge naye kosilisa 6e primaire naye kota na ICLS naye kota première CO 2e 3e naye komata 4e natangaki yango te naye kokota item mpona babandaki kolanda cours ya médical naye kota item ezalaka na bongolo kuna namonaki yango mosika na ndenge quartier na biso tomonaka item mo ezali na viniki ngusi naye kota na école wana na item na bandi olanda science infirmière ti na science infirmière wana leta wana papa makambo yo koshite papa makambo yo koshite mwaye nga vraiment nafuta su bambongo ezalaki te tellement bambongo ezalaki susu te naye kobanda mpe makambo ya théâtre wana na 1998 naye kobanda makambo ya théâtre na cité tellement succès ezalaki mpe na quartier namona nga mutu deja naza na succès ezolandanga ntina école bakobengana bato nyonso na école bakotika bato nyonso na école nga babengani nga mpona futi te biloko wana nyonso nalingaka koresoune yango te mposo na resoune yango cours classe nanga nalingaka natanga ezalaka na item nalanda na cours ya infirmière wana mais comme tel mbongo ezalaki susu te moyen na continuer yango eza te mpo boyebi eza mosala moko ya pasi mosala moko ya pasi donc mpo ozala na mayele donc mpo tanga na classe wana mpo mbongo ezala tema mbongo ezalaki susu te naye komipesa na nga na théâtre naye kokata classe en tout cas naboyaka bana na oya su classe te
comme na comment koyoka lokola soni bato nyonso babenga na bango te kaka ngai école mobimba ekoma kosala ngai gena ande na kokata na ngai chiki na komipesa na ngai na théâtre tina lelo pisa na théâtre donc na nga vraiment raisonner makambo wana te po nazalaka vraiment na posa na tanga nazala pena na posa na tanga mais eza nango tard te ata na kimokolo na nga soni mbongo yango na continuer na nga betidi na nga et osala nango bien non mystique vraiment. D'accord, merci beaucoup. Mais moi, question moi, zonga parce que oh ils likambo tcha likambo tozo la vraiment vrai vie ya muntu. Par rapport à tant zonga les classes na baninga o babanda komona otango zaki bien tango ba komona yo okomi boyena oyo limbisanga okomi infirme boye ba koma ekoloba no nini. Bon, et comment au kamusa bango le temps to bimango hôpital en tout cas bana classe bando ya tinandako baya pena tinandako ba misusu pe o bazaka na mawa babanda ko lela po bayebi ndenge nga nazalaki bazolela na ba mama quartier na esala bango pena pasi esala bango pasi makasi ba seri wana ezala même pasi mama na biso so mutu ameki ofinga ngai na yebi te mama ko longolele liputa mais na yebaka na tamoko ezala na mutu moko tosala ni mwa discussion mutu wana abinanga akodresse ngai akokomisa ngai tout droit mama na sepelaka na yebisi na zwi nzambe lokola ba parents na nga babimisa bambongo po balandela nga na maladi esili te na zwi mutu akodresse nga en tout cas na sepela tokoma na niveau la police mutu wana bandi ba intimidation ya campus boye OPJ wana abanga mutu wana te docteur papa na bango aza docteur na OPJ wana lokola bayebani OPJ wana lobi batu nanga lokola ba menacer garçon wana bayibie babiloko ba téléphone tout ça ponga na futa OPJ akomi kotindela nga ba soldat tina ndako epa na ngai tina ndako mais nga moko na tali no ki peka pe azana relation na comment mutu ya lobi ya ko dresser nga po OPJ atunanga liloba no ya suka eza nini nga na bise liloba nga suka na zumu ta ko dresser ngai tellement ba parents nga ba kokate lokola ya ko dresser nga adresser ngai bien OPJ zo landela dossier wana ta komo landela na futa ba bien ya mutu ane bungaki nde na zwaka dossier wana na kefunda OPJ wana na ngaliema epa ya inspecteur Guy Mobedi na pesi mbote na ngaliema na inspecteur Wazekwa bambote beleska bozali bango nde vraiment balandela ki dossier wana makasi nde senga kipe na babengisa capitaine wana capitaine yeko senga ngaba bolimisi alela vraiment ngale c'était yo kotele ki mutu oyo alingi adresser nga na osepeli te nga na zwi mutu akodresser nga na koma pendenge batu nyonso bazala ponga na zandambo Merci beaucoup, merci Eza Makambo Yaka, papa Nanga, je t'aime beaucoup. Eza les passés, Eza Souka ya mokilité, Navi ba makambo nyonso ekomi la rabiso, eloka nga na osenga na yo makasi. Je vois penza makasi, vraiment makasi. Merci à bande kono so bazolanda biso bino mo bomoni ke tozo kende si on parlait de toi, tozo kende, tozo continuer toujours. Mais to beta moi mkeli solo to uti na côté na nazomona soki tozo avancer ntie makambo kaka ekotelo na mutu to beta sko li solo ya koya na ona kati ya ba artiste comédien. Arrivé na ona ba artiste comédien okomaka ndenge nini, ezalaka ndenge nini, elekaka pe ndenge nini. koya nanga na monde ya art le temps tozali na quartier à partir ya 2004 ne bebandeli nango
nde toyaki okende na les abeilles ya papa Johnny Tsakala tokende na les abeilles ya papa Johnny Tsakala te tokomaka wana toyei kobanda barépétition mokolo Gabriel ayaki Gabriel akomaki ayekutanga na répétition leta naleki na scène Gabriel atalanga abi oh ya Johnny osusu nani oh ya Johnny mpo kotalaka mpe bato yo kozwa osu nini ozwi ya Johnny abi non aza soda acteur makasi abi bon après temps moko ayoloba courage animation nga naza mutu nasalaka bato animation naye komona oui Gabriel aza na raison na ye aza mutu animation po partout Gabriel akendaka atiaka animation donc aza vraiment animatrice donc animaka makasi abouganga vraiment nde nayaki okota wana toyei kobanda mpe batournage première pièce tosala titre nango ezala nasali yo nini titre pièce wana ezalaki écrit par ya Johnny Tsakala nde nga na ye tobanda kowelela mwasi yango ezalaki Domaze Tantu napesi ye mbute na France esika azali Domaze fi ya liboso na joa na ye na monde ya télévision ezala Domaze azwa mwasi nanga en tout cas rôle wana to epatango vraiment makasi non mikolo wana nakini vraiment groupe moko ya théâtre banda komeka te artiste moko akokai komeka nanga te na succès tobetaka vraiment makasi esalanga mpe esengo a partir ya wana elongolanga na ba complexe moko na banda kozala nango peut-être omoni artiste moko kozala na complexe elongolaka yango mpo na bimaka na succès moko incroyable non tina lelo oyo toyei kobanda banzonzingi epa zolozolo major bisadidi papa oyo asala poto mpo ye bangaki pekapeka nasala pa major bisadidi nde ye mutu afongola masolo après bato misusu baya kozwanga ba Égide de Fer batiti Kalu Marcelo ba Edo Kaungu ba producteur bazaki ebele onga asali na bango bafilme bami José Mabilama donc ba producteur bazaki tellement ebele ba JC Songo nasala na bango bémission ba tournage ebele vraiment tina lelo oyo ekoma na internet toyei kozwa ba Yves Lubamba Top Vision Edo Kaungu bango kutu tozalaki na bango dena basera ba CD ba Top Vision ba lelo mpe tokomi na ba boss de boss Jean Thibault na ba vitesse na ye lisusu po mutu nyonso aza na ba vitesse na ye ndeti mpo na ba accélération ya ba émission ndeti mpo na ngaki pekosi na senti ba vitesse makasi kota Jean Thibault donc po tobwaki lo ba fleur ebele ba fololo ebele papa bana ebele papa social nayebi ke oza toujours nsima na ngaki pekapeka na kotika nga te toza na bino toujours ensemble donc ntina lelo toyodéveloppe kaka mosala théâtre. Bon, par rapport ya ambiance nini ozalaka nango na baningano bacamarade no ya quartier et puis bacamarade no oyo ya métier oyo osalaka? Bon ambiance onga nazalaka nango na quartier ndeti na bato na ngai ya mosala ndeti bato ya théâtre nazalaka na bitidi vraiment soki ba collègue na nga baye na milieu na nga nayambaka bango vraiment comme il faut na basanti ke toyaki na milieu yaki pekapeka nayambaka bango comme il faut même si ayebaka terre na nga ekozala mpe répété sili mokolo wana bi moto akende te tovanda wana tokokabula bière tokokabula jus tokokabula sucre tomeli topanzani même na quartier ambiance ezalaka bana mikie bamama bamikolo ambiance ezalaka vraiment makasi so mpe eloko eza ya kokabela bango na quartier nakabaka vraiment donc naza vraiment social na bango vraiment na social. Ok. Est-ce que le haut ce qui peka sala qui théâtre te nande mambo classe boîte qui peka nga sala nini na vie na ye? Ah na yebite po oyo nga na banda kotangela na silisaki yango te nzambe aza juste nzambe aza juste atali ke oyo mwana wana kanaki asala ekokani te afongoleli nga kote moko ndenge tolobaka ko kongola na kote oyo koto bakokanga kote efongwami donc kote kuna lokola blokaki nde kota théâtre efongwamaki nde yango lelo ti lelo naza o naza donc tozali vraiment. Est-ce qu'on a makambo nyonso yo mopozo mona ki ba activité ezo marché?
Bon, muke vraiment. Ils ont marché vraiment parce que ndenge vraiment théâtre ezalaki ezali susu ndenge wana te. Théâtre liboso ezalaki ozo sentir ozo so ba cacher moko ya bien moko oya apesi o cacher na ndenge na ye. Donc nde place bina makambo ebebela. Naza na mwa mabele nanga. Na tonga pe mais esila te. Ti lelo na okoka sute. Na okoka na sute pona silisa ndako wana. Pona nini mbongo ezopesela lisusu te. Nayebi ke bato balingaka nga bazali baza ebele bato batonda mawa o bazaka na susi na ya kipekapeka o balingaka kipekapeka na posa na silisa esika na nga o bafutelaka bayebi pasi nini ezaka na kofutela surtout biso to naza na bana mpe bazotanga nazokoka vraiment te bino boza bafani na nga boza bandeko na nga nayebi ke bokosunga nga na silisa ndako wana ezala pe bien mpo na bino nayebi ebele bozaka na mawa soki tokufi tomonaka te tokufaka baninga na biso bakolege na biso bakufaka tomonaka faso bana poto bolobaka faso bana poto boyaka na Kinshasa mpona kolela artiste na bino to comme artiste star na bino ya Congo oyo bosepelaka na ye sikoyo nga naza na état critique na minute oyo bokotika nga mpo ani na posa na silisa esika na nga navanda l'aise navanda vraiment à l'aise so bokosunga nga eosala nga vraiment bien makasi nayebi ke avec Fanny tokoma ti esika yango bokomona place nini na suka mpo nazokoka lisusu te nayebi te nateka yango obe nasala nini oyo mizwili babatelaka na posa na silisa yango vraiment bosunga nga contribution na bino part na bino eosala nga bien makasi. Na bato mosusu balingi bayeba kipekapeka par rapport ya kipekapeka na mingi kolia nini kipekapeka moto aza na biloko oyo alingaka kolia apart biloko olambela ye biso na elubu ya bastar même moto aza mpenza na eloko oyo alingaka kolia soki aza na kanda boye même mama ndenge aza nayebi ke kipekapeka mwana nanga soki alambeli eloko boye keke swa kanda nde kokita wana eza pondo yabo na pondo mingi nalingaka balegime pondu nakolia ndunda nyonso nalia yango matembele nalinga yango vraiment comme tel te po elemisa nga libumu na sala constance na lie matembele oka nazobaluka na sima pamba ndeti libumu elemisa nga libumu oka po osala pulupulu ko pulupulu bino yoka sikoyo nasala constance na lie matembele lembisi nga libumu kocha sikoyo ezosala nga bien te nabimaka nakendaka pamba bien te yamoni sikoyo nazonga moke na matembele bandunda nyonso nalianga matembele me nalinga yango yaya nde tofani na boye nalie matembele oyoki nanga mawali oyoka parado fani nazoya mbango mpona matembele bongo kote ya eloko ninga kolia na matembe balia yango to pe ndunda balia yango na fufu kwanga loso bamakemba yo ninga kolia yango nani bon matembele nga mingi na fufu ya manioko kaka ndunda fufu manioko likabu ekozala pembeni so likabu te la mère bakalinga la mère bakalinga Thomson quoi bakalinga nde na kolela yango tolikabu kaka batumba ya pembe ya Kisangani ya batumba mwa pilipili za na pene nde na kosangisila yango mais soki eza te na silikaka en tout cas osepela mingi komela nini ba sucré mai bière vin whisky bon nga vraiment nakomela vraiment nasalaka nano choix te nazalaka nano na choix te mokolo wana so na bina komela nkoi so na bina komela tirbo so na lobi na komela castel so pe mokolo wana face ekoti na komela coca fanta top kotaba whisky sky nyonso na melaka po mutu ainisanga komela sky Christian Shoga nayeba Christian Shoga tokendaka na Angola
apatia ngola telema ba misu bandoko mela tenga to mela na ye oka ya ka to mela na biso masanga yango to mela omona bute mobimba sky nga na ye apatia wana pe nakoma makasi na sky apatia wana donc na mela vraiment na kota masanga vraiment eloko ebetsanga ka mutu makasi on a salé constant tembo sona meli yango ba 7-6 na mona ke belisa ngai defo na salé 7-6 ouais 7-6 na mona ke betsanga mutu ebelisa ngai yango no moni tembo vraiment na préféré yango te na komela ngo mibale c'est bon mais sona débordé pona bela pona bela ososaka combien bamsunde tingabo 39 verdict yoka 38 39 ngai 40-41 c'est bon 40-41 donc l'équipe verdict la likolo bon hier là t'as 39 kasi ba peple kaka 39-40-41 toaka bana ndako moko bon pantalon chemise bataille wana nga nayeba na nga te wana oyo bataille nini balobaka wana nayeba yango te batala taille na ngai voilà merci bacouleur nini opréférera mingi quelque soit na bilamba olataka bon na préférera mingi bacouleur nzambe na ngai ndeti noir nasepelaka nango makasi elamba pembe pe lisusu nalinga yango makasi bon bajaune mpe babenga ngo ndeni voilà wana pe lisusu nasepelaka nango surtout biso nde totourna boye esenga babilamba moko mpe ezala na bacouleur esalaka vraiment bien. Vous continuez toujours qui Pecos, il y a Pecos PK par rapport il y a Tebi Kosali succès tant moulaï ti lelo oyo ce tolobi to tuna qui PK bande ko vivre ndengeni avant succès qui PK zendeni parce que ba fan nyoso baluka bayeba so qui PK zaki ndengeni avant succès. Bon avant succès non succès zalaki te nazaki mutu pe totambulaka kozala pe okende sika wana mbongo na transport nabina na mbongo na ngai ya transport na telemi na arabis ndenge bato nyonso bazelaka mituka sokaka ba receveur ba moninga ope na chelo boko oka baleki badongoli ngai so biloko wana nyonso ebanda kosala nga pasi mpona nini bazoleka nga na ndako yeba vraiment sens nango te. Après na yako soulever kawana na mutu abia infirme bafutaka te nga yango ba receveur bakimaka ngai na comprendre si yako arriver pe nde ba succès yaki osomataka na bamituka ndenge ezalaka omati na mutuka tantôt 207 komata na 207 oka population Pecos yo po matana karo yo za star yo ko matana karo te banda ko sala ngasko pass komanga na zana succès mais succès ngo ezo sala eloko te na welela ka ba 207 ilongo na ba tuka ko baza ba star te koma ko sala nga mwa soni nzoka bande ba yebeli biso ba star poto za la véhiculer okende sika ozana karma yo tout ça netinga nazana nga muta piéton na piéton lokola na koma kokima ba 207 to ba kombi na koma siko mutu sona nina bima naza obligé pona zo express na tambula nango siko express wana pesenga beaucoup d'argent omona mukolo ngo kobima ondimi obunda na oluka mbongo express okende ti esika yo okende tantôt tournage okoma avant l'heure osape musalango oyo bafani balingelaka biso donc nazaki vraiment na succès mais ezanga vraiment loko ezanga nini otikali nango comme souvenir ya succès na yo comme souvenir ya succès nanga nayebaka na utaki Angola na ye ambongo yaki pamana na mwa mbongo ndiye ko arriver na somba mabele nanga na yako somba mabele fira mesure to sala kaka ba tournage malem ndiye ko senga mwa saki ya simo bwaki mwa ninyo bwaki
nde mwa kotonga malembe musala yo kokufa lisusu bien après naye kokatana na ndenge etikala na position wana yango moni naolela chaque fois bato ya mawa basunga nga nasilisa esika na ngai oyo nazwi na mosala na nga natalelaka ata mosala na nga ata lelo nakufi na nga bana na nga batalaka ata oyo eza souvenir ya papa souvenir wana donc yango wana vraiment Bolimbi, c'est vraiment pour la question. Oh, boteninga regarde mais la saka émission nanga. Il faut notre nom. Est-ce que qui peut y arriver qui peut avant succès aux qui peut déjà na petit ami. Bon, avant succès on a vraiment on a bandi na succès te. Nazaki na mwasi na ndako vivre na mami. Ndako vivre na mami mwasi kitoko makasi. Sikoyo omona bo tambola na na nzela. Loso banda osalanga passe mingi ya ngwana. Mutako mona ona mwasi wana nibo tambula naye ata mwasi na ngai yoko olinga mwasi aboy abiloko wana nyonso etushanga makasi ebanda ko tushenga pa makasi koma naza mutu lokola mutu nyonso ba poser nga ba question donc naza capable te ya kolinga mwasi ou bien batu bazaka ben firme bakolinga basi te bando sala nga babilo misusu ya bien te na nzela donc bato bando mona nga na kolinga mwasi te nalaki na mwasi na nga moko mais ezalaki pe kolinga mwasi mobo okatali obima azur na makolo amati na obima ndenge bana basi basalaka donc atali amoni odongo lokola pamba akozo peso ya bwaki toi siko so mwasi salinga bongo okona vandi ngaki peka nini yango kaka boye mais succès yake oya makasi omona basi bango moko bazoluka yo so bamoni ya peka tout ça basi misusu balanda mibali mpona succès bazali basi misusu bazali mpona balanda mibali mpona succès namonaki yango nazwaki succès nde nayaki omona babiloko wana mona succès eza eloko moko ya malamu succès eko peso avantage eko diminuer o peso wi oyebi ko gelango te o soki ezalaki ke loyenge wana ya succès ya kindenge basi babanda ko ya so pena zala loyenge peut-être inga okoma mamaka mususu mais lokola maîtrise eza toujours ya moins to maintenir ka succès na biso donc yango wana vraiment. D'accord, par rapport à l'ambiance, au bande pe ko bima ba mun pe ko se penza bo pa ke na bar ko bina ko kata makino. En tout cas pour l'ambiance vraiment ouais non ça na ambiance. Na sala ka ambiance so esengi ko bima. Na bima rapé ambiance pe to meli pe mbongo pe sokeza na pandi yango pe na bimisi yango pe na pandi. Mais ambiance misusu ndenge ezalaki oyo ya basi ebele yango te ambiance na ngai ezalaki na koza na mwasi na nga moko tanto na bato lisanga tosangani toki ambiance so pe nazwi mbongo moko namoni ki mbongo pe sengi toli yango na bato na kozwa pe mbongo pe na pe oui na ke nango pe na pandi yango ambiance oyoka bo lelo bakoma kobenga nga peka boss bakoma kobenga nga peka boss pour l'ambiance pour tout ça là ambiance moko danger ya lingi ambiance fort pour te bele bakanisa ambiance ka poza na basi mibali pe basala mama na ambiance mona ka décor ezala ya mwasi mona mwasi bazana na moko bosale ba ambiance en tout cas pour l'ambiance to sala ngo dadi tambala baka bilengi Mutaboya bilengi azate. Siko est arrivé là peu que olingi film robo fiango siko ya boudé par rapport ya contenu ya ndengo zaleli et lobeli penta gazo betine gazo lobi na on la kisao. On est à moi passer en tout cas ça moi passe vraiment. Ezala na ebaka ezala na fille moko akoselanga makambo. Asukisanga vraiment mutema. Na asukisanga vraiment mutema po chakoselanga makambo na cha mutu essence ngali ngate mutu oya azokoselanga likambo
donc ozosala likambo oyo nga nasali te yo kosa nasilikaka makasi apartir fille wana ezalaka ndenge nabimaka nanga ba 4 heures wana fille wana azoleka receveur moko azala wana abandi olanda fille wana receveur wana abandi olanda fille wana fille nga bio moninga mwasa ndumba nde fille wana azongaki azongi telema monaki nga wana ozolandela nga nini nga nga nalandi yo te nalaksi esko mutu alandaki ye obishani wana bite nga nalandaki ye te mutu alandi yo ye donc jeune wana asukisanga motema nga nga nalandi ye fille wana loba oyo akoki oloba nakanda wana nazwa pena essence nakomaka na esprit mabe mpo eloko nga nalingaka te yango namoni na mwa jeune wana atushaka nga nazwa pena essence nabwakela ye vraiment ekota ye ntina matoi tokomaka na ye ntina la police ate batie nalandela soin na ye mema ye na hôpital bamaser balandela soin na ye tititi abengelanga bamajor baya andeko na abenga ndeko na major baya po bakanganga nde na tie essence soko fille wana na mitungisama ye makasi nga fille oyo koma akokobude nga boye en tout cas mpona lukisa ye fille oyo mpona yeba ye oyebe ndenge nini obi oyebe ndenge nini oyebe ndenge nini nayebaka si mpo alapa mpona alapisa ye ayeba nanu valeur ya motu oyo yalinga asakanela nabi mpona yeba ye mpona kotisa ye na site na nga po akota na site na nga po abeta na site na nga nayeba temperature zela chochocho ezaka mboka na nga akota na site yango ndenge nini yo fongoli site internet ofongoli site internet nafongoli site internet te sikoyo akota na site yango ndenge nini kasi akoma parmi peut-être soki nalinga 3 femmes ye mpe azala parmi 3 wana nakanaka ngo mpena mpona linga ye kaka namona monoko oyo ye asalaki wana eza pamba mpo nga naza mobali na otikala toujours mobali me ye nayaki kotala ye bien mpo ezalaki butu ye naye komona bien na moi nabi aza bacritère na nga te mpo nga bacritère no ezala ndeni ntango olobi likamba bacritère tokota yango mpe kamba moko avi adiki yoka 24 mise au point bacritère na mama omona mwasi mosusu azalaka ndenge wana aolulanga ere komona ate nalula nanga kipekosi ere koyoka nalobi critère na ye omona baye ngai yayo bazaka yayo nzambe eza mwa pasi donc nga moko nayebi bacritère na ngai nzambe nayebi vraiment bacritère oyo nga nalingaka so mpona nakuta na critère ya bongo grosile akosentir mpo bagu na nga mutu nyonso azalaka na bagu na ye mutu nyonso azalaka na bagu na ye donc yango wana koma bagu na yo ya pembe to ya mwindu bon nyonso baza basi ya pembe to ya mwindu mwasa mwindu aza bien tomona bongo oyo oza mwindu mabe ngande na pose question kokomela nga kofi na plateau te kokomela nga kofi olomi nde na plateau te po yo ndenge oza mwasa mwindu mais oza kitoko oyeba première fois namona yo namelaka soyidi ya pe kositika nayebi so vecto oza ndeko na nga première fois namona eza ewa nayebaka na kasavu so na bosani te na ngirengi so na bosani te eza na ngengi to na kasavu tonage moko tozalaka nango na ya niko shege toyaka wana ezalaka kasavu voilà namona yo na ndenge olaya tobangisa ngai makile panzani nga bi bon ndeko na nga na kosala eloko te natika ye kaka bon passe Jean bandira kambu tongakota na site donc apena ko bana kota ya site obando tia ba film ba théâtre yango wana vraiment te oza ndeko na nga tokosala mabe te natika ye kaka natika fani natika ye nde na ya kotika oza mwasi kitoko bamwasi kitoko basa pembe mpe ya kitoko bazali mona mpena otali pembe oyo lobi wi ye nde bacritère na nga pour mwasi oyo. Merci beaucoup, merci. On a toujours continué toujours quand si on parlait de toi, Nabiso, Peko, Sipki, Peka, et ça la kondenge nini. Est-ce que vous avez capé fier na commune na ndengo botama mwana ya Selemba parce que tout le monde a Selemba ou et bimisi ba musicien ebelé et bimisi ba star ebelé mais ebela ba star ba comment ko wanga na mabele na bango yo attend que moi na star ya Selemba et ça la kondenge
Et ça, là, on bien makasi kolinga Selembao nanga parce que ezala ba Selembao ndengo lobe bimisi ba star rebelle ba prêtre belé ndeti ba yeme les profits de Lausanne wana bena ba vie nanga ya tongo bango bakenda poto na tongo ba yebi kese ke kipeka peka ba yebi ndenge nini kipeka peka zokola ba mobiala maimbi ba Benz pétrole ba maracas chameau de souffle donc baza belé vraiment na mabele na biso ba Eric Gwenye mobali Eric Gwenye azasiko o mati mwanda camping pigeon bango bina baza wana mais chaque fois akoya pe kini Eric Gwenye mobali na pesi ba mbote ayekini alota ke na Selembao to na star moka makasi ki peka peka isala nga bien ba prêtre na biso pena o baza pe musika ba komi na kini ndenge nini petit wana balukaka nga vraiment tokutana mwa lisolo esalaka nga bien ba lufulakari papa na nga lufulakari ba prêtre na biso pena ya mabele ya Selembao place na monaka fiere ya Selembao na bite ba star rebelle babimi na commune na biso mais bazalaka vraiment na commune ote bongo siko baatika commune ngo pa banani tout monde na bato ya changu pe ba valoriser commune na bango secteur na bango ya changu pona nini biso na Selembao tozala ka ndeti bato tozonga sima non ngapi kipeka peka pona zalaka toujours na commune na ngai nde yango moni partout na kendaka yo zala wa Selembao Selembao pona ni yo za star longa na Selembao songa sona talbi loko ndengo na nga donc lokola nga na za star pona longa kana commune na nga vome kuna linga bato ba yotonga na commune na nga to soki mbongo ye na tongi vraiment na commune na nga bato bazo senti wana kipeka peka yango nde esala nga fierté po prophète ye moko na mboka na ye bandimaka ete biso na yebi ke bato ebele bandimaka biso libanda mais ngai kipeka peka na mabele na nga bandimaka ngai eloni nesalaka bandima nga po le temps na jouaka chaque fois na bwaka pe commune na nga Selembao na bwaka pe quartier na nga Kitokimos donc yango esalaka vraiment ba prêtre na nga ya mabele balinga nga makasi na yebi ke ba prêtre ebele pe balukaka kipekos tokozwa ye ndenge nini nayebi ke bakozwa nga na plus 243 69 89 66 86 076 plus 243 89 66 86 076 en tout cas wana soko benginga na libre boye ozwanga ndenge kaka nazoloba pona WhatsApp en tout cas eza plus 243 90 52 150 86 wana eza bana numéro pour na WhatsApp boye babena so ngozwanga na WhatsApp numéro na nga yango wana plus 243 90 52 150 86 yango wana vraiment donc o bazana poso ko soutenir nga ba prêtre oya biso ba Benz pétrole les savants en tout cas boyebi ke kipeka peka za mwana na bino mabele ya Selembao ya quartier na bino Kitokimos bana Tokyo ndenge tolobaka Tokyo c'est Japon bino mo boyebi ke capitale ya Tokyo eza Japon nde biso tobengaka Kitokimos Tokyo c'est Japon Japon toujours likolo bana ba prêtre balingi kolata bana poto balingi kolata ba utara mabele conseil nini opesa na ba o nyoso ba wanga na ka mabele na bango to pe o ba négliger ko wanga na c'est trop du pe o pe ba beta kata ku tulisolo ya mabele na bango te bon conseil na ko opesa na bandeko na biso ba wanga na ka mama te mama aza mama fondation fondation o bosa na ngote yo so ko mo bosa na fondation zo milokati fondation nde yango esala ka ponda ko ekendi likolo siko yo soko bosa ni fondation ndako yango ezala ndeni donc conseil na ba open na ba wanga na mabele to basundula mabele to bongisa mabele na biso ya Kitokimos to ya vraiment to tombola ngo batu pe baloba po ba prêtre mabele bozali ba prêtre ba mabele bozali yeme de Lausanne oza grand prêtre ya oza grand prêtre lelo vandi na Lausanne na Suisse v oza mwana Suisse. Merci beaucoup Toskende parce que tu comment muke na chite émission la émission moko na lelo ki peka peka par rapport à nyonso oyo ba parents na yo ba viva papa maman na koluka bonheur na yo
lelo oyo kipekapeka orezonaka nini mpona baboti na yo to mpe nini mpona famille na yo? En tout cas mpona baboti na nga vraiment nalobaka nzambe apianga mbongo. Nzambe apianga mbongo ndenge tolobaka deya nde tovivaka deja boye na moke oyo nga nazwaka nayeba kosoutenir bango. Me nayoka kaka pasi ndenge bapapa na biso bakoli na bamame lelo liwa eza nzela ya biso nyonso. Lelo nzambe akobenga papa na nga to abengi mama na nga na minute oyo nao naza na baposition te boye nabulaka vraiment papa na nga lelo soki nzambe abengi ye nakunda ye na honneur nyonso oyo esengeli nakunda papa na nga to mama na nga na bapasi oyo bango bamonela nga na banzela na bopital banini po mwana moko akoki kobokola papa te. Poso nalobi na banda kobokola papa depuis abotanga nazongisa mbongo wana na kokoka te. Yango ya mutu oyo nakokosalela papa na nga to mama na nga lelo soki nzambe abengi bango nakunda bango na honneur na tongeli bango no batombo moko oyo ezaki ya bien. Pense na nga mosusu ezalaka mpona bango ndenge tomonaka mpe bato misusu basomba deja mwa esika na bango. Bien sûr ezalaka mabe bosomba deja esika mpo bakundelaka bino ezalaka vraiment mabe. Mais pense na nga ezalaka na kozwa mpe mbongo nasombi esika moko deja tobongisa oyo mpena mpona papa na nga oyo mpena mpona mama na nga ezala vraiment eloko moko bato mpena bazoya na basimetiere partout baba oyo mama na star to papa na star nasepelaka vraiment lelo so nzambe abengi bango nakunda bango na honneur po oyo bango basalelanga na kozongisela bango te maintenant kunda bango na honneur na ndenge mpe baza na bomoi boye basantaka ke wi mwana na bango vraiment azoede bango à 100%. Mpona ona komo oede bango à 100% te na oede bango na bapourcentage eza na mokie par rapport ndenge nalingelaka vraiment baparent na nga bazalela eza vraiment ndenge wana te. Yango ozomona nzambe asunga nga kaka nazwa mbongo na banda kosunga baparent na nga ndenge nga nazolingela yango wana vraiment. D'accord, merci beaucoup parce que tokoma koma vraiment na suka par rapport ya tozongi nanu na kipekapeka natika kipekapeka ndeni na bandaki kozala na niveau ya malgré aux penza temps mingi ya kosisa ba étude na yo te mais par rapport ya nyonso wana Fanny yo lingo zongisanga na ninga kokanisa suba biloko wana te esalanga pasi na biso Fanny nazalaka na posa kotanga nazalaka na posa kotanga mais fur et à mesure nde malade yako obandanga nde na yako kata classe esalanga pasi makasi esalanga pasi vraiment fallait natanga vraiment fallait vraiment natanga comme il faut. Mais malade yako zongisanga sima malade yako zongisanga sima makasi na betidi na ngai na eshuaki makasi na betidi na ngai na yako kata classe noko epasi makasi nazaki mpena na posa na tanga mpena na posa na tanga nde natangaki te nakataki classe nde place yako changa shock makasi mais lokola nzambe aza juste nde kopesanga su makasi kota théâtre mais souci nanga vraiment ezalaka na tanga donc nakanisaka mingi so nazongi place wana esalanga pasi mingi esalanga mpena pasi makasi soki maladi euta wapi moto nini asalangaki boye nzambe na ye nde ayebi biso tokozongisela moto mabe na mabe te mais nzambe ndafuta ye na bana na ye de génération en génération. Sikoyo par rapport ya bato oyo bakanisaka ke mutu soki aza na eta oyo soki aza infirme aza na droit ya kosala eloko moko te bazomonika ndenge bazomonele wana oyo oloba na bango nini? Bon mpona bato oyo vraiment bakanisaka mutu aza infirme aza eloko te base trompaka par rapport à nini. Biso toza bato lokola bato nyonso lelo nga naza infirme naza star makasi naza vraiment star ya makasi na se vanter te mais population eyebi vraiment par rapport ya mutu mosusu oyo mpe aza infirme te
D'ailleurs koseka nanu mutu na vie eza bien te po tobotamaka toyebi nde tobotama te okokobi mutu mosusu abotama mona pe aza mutu munene soki ndenge nini me ndeti ngaki mpe kosi nabotama bien nazala boye te kokóma na nga boye eyaki mpo na bato ya mokili eyaki mpo na bato ya mokili ndeni lelo ngaki pekapeka na koma infirme. On ne sait jamais bato misusu okosala pa accident osekaka bato oyebi te ozoseka bato okosala pa accident okatani lokolo osali pa accident okatani loboko okatani loboko bato bayebi yo te bakoloba nini ayeta mwamasona akatana loboko ndenge nini me okona eyaki na ka moko boye misusu mpe ezalaka betumba nzambe yango nalobaka nayebi te bato basekaka bato nayebi te na bafamille na bango estce baza na bainfirme te mpo moto aza na infirme na famille na ye nayebi te mpo banda koseka motu ndaye koseka motu kaka eza mabe yo ozoseka motu yo moko oza na bomoyo ozoseka motu lobi na oyo oyebi yango te donc koseka motu vraiment bato basekaka bato en tout cas bayeba kobatela bato biso bainfirme tosala makambo minene na Congo tosala makambo minene bainfirme po toza bato lokola bato nyonso tokosala mpe na compagnie batio mpe chef ya entreprise moko boye tokosala mpo toza bato baveugle kutu bazosala bababa bazosala bababa bazosala baveugle bakoka me bazozwa bambongo comme il faut koleka mpe bato misusu nayebi président yanga nayebi te soki problème ngo eleki nga nini omona motu mosusu ozobenga mwasi azotala yo azomona lokola salite na yakenda kosala na toilette ko eleki yo na valeur siko so moto asali nga bongo na mitundaka basali nga boye po anini esala nga pasi makasi komona moto aignore yo aignore nga peut-être ndenge naza sala nga pasi mais mingi nakoma kobwaka yango kaka mpona mosala nde deja nazwa na nga bavitese na mosala na ngai nayokela yango susu somo te somo nango ezalaka mingi surtout soki yo na motu boye oprovoke nga na ndenge moko boye ndenge nalobaki ya moto alobaka adresse nga wana etikali so na ndenge mosala te wana siko okoma okota na vie privée na nga so nazongi na bapasi oyo bapara na nga bamona un mois 2 mois na hôpital nsima wana ebota basili tina longola yango vraiment ozomona basili nzoto na nga etiaka ondire bapoali moko ebimi nga na nzoto Merci beaucoup, merci. Moi, je continue vraiment émission exacte par rapport à comment on a été invité na biso sa commune ngo donc tokoki ko continuer pour na to continuer émission photos à la 42 tinga fani katalia c'est que il faut na za la kaka mutema mabe pour na ko continuer ngo merci na ba enyo so bolandaka Eco RDC donc tozo senga kaka ke ba soutien na bino soutien na to senga ya ola ta te quand même to la ta penda financièrement moralement physiquement et ça la bien vraiment ya ko soutenir ndeko na biso qui peka. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ezaki bongo Oyabino, Fanny Katalé, Afia Tchocho et Longola Verdict Yoka 24 mise au point. Et pourquoi pas un grand merci à mon boss Jean Tubo Bande Makambo, Bob Molema le suprême. Donc Bob Molema et pourquoi pas Nora Kalonji moi ça pembe na kata Ecopress to kutani bongo na mikolo mizali koya na émission mususu soki koza rubrique ya Eloui Abastar te et la télé réalité sur la télé réalité te et la si on parlait de toi sur les si on parlait de toi te la Elou et ya Bikolo. Merci beaucoup, bisous, bye.